Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Congo Esengo Nalelio. Mbote balandi nyonso ya Congo Esengo. Ngai nabengaka Congo Esengo libota po yango kelezongisa biso na Congo. Congo nde Congo Esengo nde Congo ya biso. Awa tozosolola Congo. Tozosolola masolo ya mboka malgré ba intimidation nyonso. Mais tokobeta lisolo ya mboka na biso pe tokolemba te. Tokotika te po mboka ebongwani te, mboka echange te, mboka ebongi te. Tikino tokolongola mboko na maboko ya bapaya. Tokolongola mboko na maboko ya ba oyo bakokanisa ke bango bana droit ya kokolaborer na bapaya po ba détruire mboka oyo. Na maboko ba oyo bakokanisa te bango bana droit ya Tetris contre mboka oyo. Biso tokobunda, tokolemba te, tokotika te. Eza ya biso, Congo eza ya moto te, Congo eza ya moto nyonso za Kongomani. Congo eza ya ye. Tokosola liboso likambo ya théâtre oyo régime oyo ya FCC cash bazomemela biso. Basali pétition contre bureau ya Sénat sous Tamwe Mwamba. Ba pousser Félix Tshisekedi en tête. Ba pousser bato ba démissionner. To mona ki biso nyonso Sami Badibanga tikala ko démissionner te. Po ya zali ranger Félix Tshisekedi Tshilombo ranger na ba ranger mususu bana kata présidence bafanda na bana poto ba donner lobo ba gilenyembo sikoyo élection ya Sénat et salami ya bureau définitif batamu momo ba kei ba candidat ba postuler na ba poste nyonso ya Sénat sauf na premier vice-présidence pour Sami Badibanga ndeko na ranger pardon a garda kiwana. Boni lelo Sami Badibanga lobake a démissionné. Eloko nini ezangaki a démissionné nzela moko na baninga pour ne pas faire partie na même bureau. Plénière est rejeté. Et rejetaka pétition contre Sami Badibanga. Lelo Sami Badibanga a loba démissionné. Quel okuta. Azalinde na posa ndeko na ranger achaye ministre beba kumba na présidence. Siko soka fandi na bureau moi ba pesa poste ministériel ezate. Na théâtre ndenge ba okuma mboka na ba aventure na comédie a décidé à démissionner pour la poste ministériel. Toko tu na Félix Tshisekedi. Tangu tozaka na opposition na bango. To bundela kite mama ba dédoublement de postes. Que motomo azala moko na sénateur, azala moko ministre, azala moko député national, azala moko na comité de gestion ou de direction de la société Morobo. Kasi Félix Tshisekedi akomi azubo konzina na Kabila po bandeko boye ba Kabila kendate na hotali Sabino yango na hotali Sabino 1800 soldats au faisait tenir l'embassade bakendaki précisément wapi pe ko sa nini Kabila kendaki Dubai ko sa nini sikoyo Félix to constater albandi makambo wana bato baza ba député ba sénateur ba ko ba poste libanda José Makila la mère men aza PC aza député Makila député provincial ya Sidou Bangi député national de la République ye wana sous PCA devenu Liota député PCA biloko biso na bango to bundelaki ke ba kongomani ba ko sala te misale zate mais bato moko bakangi Congo ndeza ya bango nde ba yebi ko sa misa nyonso tala Félix alinga sala yango suna ndeko na ranger Sami Badibanga. Sami Badibanga azaki premier ministre asala nini à part na période na ye eloko malonga memela ki biso ba 5000 francs mabe mbongo nyonso ebimaki pour l'organisation ya élection na Sénat. Il faut que pamba faut pas biso mbongo mususu pour organiser kaka élection ya poste pour na Sami Badibanga. Botala ndenge bazo créer ba stratégie robimisa mbongo ya l'État. Botala bino moko ba kongomani. Ndenge Félix Tshisekedi na ba ranger ba koyokana ko développer ka mayele pona ko bongisa mboka te mais pona ko bimisa mbongo ya l'État. Ndenge ba développer ki 200 jours. Te
ndenge bainaugure baso de moto embouteillage esili nakotuna bana Kisasa toza na bino embouteillage esili to ezali ya mibale na kokendela kaka na Sénat wana bati lukwebo eli président du Sénat bati akoyebisa biso les Gabonais à Gano à se retrouver na baloko ya aner ndenge nini. Moi je pense que tout ça là va copter monto koteka ketch na zandu koteka sumisi to pantalon to solo la mboka tant to solo la mboka to solo la milimo ya basba ya ba milioni na ba milioni ya ba kongomani boni bango ba komisa yango avanti na mboka ya solo rien que belema mi bale wana na pesi ya bahati et kokipo kaka azali sous président sénaté mi solo na biso ya sonasi pardon akoko pesa biso ba explication voilà ba choix ya Félix Tshisekedi tant tozoloba mabe à part kaka ba taliban ne ba comprendre te que chef ya talibani akosa makambo za nzelati botala lelo babati basami badi banga ba kabiliste babati lukwebo ba Carola Gito bangwana ba ko blaguer na ba via ba Kongoma yango tokoloba na Félix Tshisekedi biso toko permettre été à glisser même pendant une seconde soki Kabila zoki ça glisser pour na ba dialogue si to moni ke ba dialogue wana ememagelo ko ta pa partage ba poste tout le dialogue e kozate élection to telemenaki Kabila te po Kabila était de courte taille tout aimer Kabila passe c'était un droit et ça va parmi ma valeur républicaine tout ça la élection voilà na koyoka bato ba ko belela Katumbi Bemba balongwe na la mukate na kokamo na kotuna mama F Bazaiba pertinence abaida za kanon intelligence au mama F Bazaiba kanon la fierté au mama Bazaiba mema ya kotombola lokumu ya basi ya Congo bato babengaka mama F Bazaiba Jeanne d'Arc congolaise botala likolo ya ba poste elengi ya soupe place Bazaiba akomi alobi na mois d'avril il faut Katumbi à la coordonnateur et à la Munka parce que mama Bazaiba to tuni autant comme coordonnateur à la Munka na union sacrée bosande pour na rotanga kombo mbonzi te ye na betara maso na été ayebi o asaka na assemblée provinciale Kinshasa soki na kosi ayebi sabiso mission parlementaire to enquête parlementaire akendaka na marché na mibate na communauté na DGIT na ofidate na DGRADité kaka na marché de la liberté akoza sabiso rapport à ça les akani mission les sukani pour soki ya lobité eza mokolo to koloba o asala poto lemi kozaka sima ya ba politicien ou ba kosala ba fanti bato bazoluka ba satisfaire ba besoin mabumu na bango au détriment de milliers de Congolais mais pour nanga Bemba na Katumbi na bato tout bazokumba bango ce sont des malhonnêtes juste la malhonnêteté me pousser bango la loi est claire ceux qui montent en opposition c'est qu'on a pouvoir ceux qui ont le pouvoir c'est qu'on a société civile à défaut aux années sont mis balé à se retrouver dans la société civile boni Bemba na Katumbi boko kosa Chilombo boy donc ngo sala ba vanti ko sala Kabila to boko ma premier na fin mandat ya Chilombo ndeko Chilombo bolobi ke biso tozaki na été akoma bila na ye moko échoué turo Katumbi o sala ngo Kabila turo o sala ngote soki ezali cop na yo na Kabila turo kosala yango te na opposition congolaise eza monene baplace eza mais toyebisaki bino bokotika o l'homme c'est que vous allez laisser ce que l'homme a le plus cher votre réputation éticalité tala ba dribble bino na assemblée nationale ba dribble bino na primature ba dribble bino na Sénat bozela suni et perte à vitesse na perte ya popularité wana boliote tozala la muka tangu yo Katumbi otindaki ba Francis Kalombo ba Mukeba e ba Loro Niemba ba pasola na charte ya la muka ba binango zaka moto maele ozaka na sagesse ebele tu sais pas ce que signifie dessurer une charte bino kokata de la muka boboma yango ezaka sujute lelo bo se rendre compte que Martin Fayulu a aigle bo se rendre compte que Martin Fayulu c'est un visionnaire
Vous se rendre compte que Martin Fayulu a moto asimbi coupe Kenny et ba Kongomani nyonso. Vous comprenez que l'amour que zabinoté, l'amour c'est le peuple, c'est un état d'esprit. Po bozonga na moto a peuple ba bengi peuple l'amour. Bosenga ba pardon officiellement, publiquement. Et puis vous reconnaître que Martin Fayulu est aigle. C'est le visionnaire. C'est l'incarnation même, il y a un changement. Vous voyez bien, on est côté le mouvement à Genève. Que le changement s'appelle Martin Fayulu. Donc, nous avons Jean-Pierre Bemba tout mais botika malhonnêteté. Vous bénéficiez déjà trop dans le Congo au détriment de Congomani. Je vous continuer dans le et aussi ma souci. Autre temps, autre mers, les lots m'envoient que les catés. Bengal moutoua ba pexi moutoua ça l'opposition. Vous pouvez faire votre opposition, mais pas dans la mouka. Vous avez un poste, vous avez un poste. Parce que pour vous, vous avez compté que les gagnants, vous avez un poste, vous avez un bon. Voler l'argent des Congolais, c'est le plus important. Mais Martin Fayulu, c'est bien ok. Voler l'argent des Congolais, ce n'est pas important. L'important, c'est rester correct. On a beaucoup de monde qui ont été Kabila à Zarana Bokonzi. Tant que vous avez 1800 soldats, vous avez sécurisé Lumbashi. Vous avez place Bakenda qui au Kenya le côté, va se retrouver na Kashamata. Baromoke balongoli barona kingakati, va tirer Bakenge la Kashamata, c'est Kabila Zovan. Donc, Talisi Bino pour le monde Kabila Keite. Kabila na Jordan Félix ba yokande ba changer stratégie. Longola bato tout ba yebani ba tamwe ba mende. Tchaka ka ba FCC mais o bato ba yebite. Est-ce que ce président-là est vraiment président? Il est sincère avec le peuple oiseau dirige. Pur si tout ça, dans le Congo, c'est même passé, il dépasse les lots à s'attaquer à l'église catholique. L'église catholique est bannie pour accompagner le Congo. Nabitumba ya koluka lipanda kino lelo. En 1980, tant que cardinal Malula Kendaka exil na Rome. L'IDPS a été créé. Est-ce que l'IDPS existait déjà? Bolika, Ngai. Biso IDPS ine bisonde. Non. Nazana ndeko na moka lobaka. Moto abetaka tolo na likambo zezaye. C'est que ça moto a salarié. Lolenge ya IDPS. Bisonde. Kaka biso. Otala lelo IDPS place à Mimboka. Diliam Félix azoko kabwana Kabila te. Bango bakobo fingande Église catholique. Basango balobelo kwa mabete. L'église catholique a demandé ce qu'il a toujours demandé. Et puis il y a Mounene. Est-ce que l'IDPS est implanté partout dans le Congo? Pas dans le village, dans le Yako, l'IDPS est ça. Dans le Kouchou, l'IDPS est ça. Dans Massis, dans Walikali, dans Minembo, dans Fizi, dans Niragon, l'IDPS est ça. Mais l'église catholique est ça partout. Donc l'église catholique a besoin de température. Il y a des fidèles. Juste à prévenir. Que bokeba peuple rozala na kanda makasi so amoni bato ba bomaki mboka bazongi na ba faire soki réellement IDPS na Félix ba na volontaire au Kabwana Kabila fa ba bet l'église catholique maboko à côté li bango. Mais ils ont pris le temps de vilipender l'église catholique, de faire ce que Kabila faisait, insulter, injurier, jeter de l'opprobre sur l'église. Rwandais IDPS il est. Tant on Félix c'est que il pour un rassemblement à tant mon papa Tienne personne n'a fera le 1er février 2017. À Coca Cola, ça marche mon côté. Ce qui l'église catholique relève dans le 31 décembre 2017 pour faire pression à Kabila. Dès le moment où à col sur l'alternance, cette alternance, c'est l'œuvre de l'église catholique. À travers l'église, je vois tous les Congolais qui vont contribuer pour l'achèvement de l'œuvre. Malgré, il y a un groupe de Congolais qui va brader le combat pour les 50 tapis rouges. Et aujourd'hui, vous avez le courage de répondre à l'église catholique. Vous allez qui a déclaration de l'église catholique, il y a mon église. Les lots vous insultez la même église. Désolé. Merci Nanzambe. Nous avons fait le président Martin Fayulu. Parce que nous avons en fait, c'est un prophète politique. Martin Fayulu. Ce qui arrive aujourd'hui à l'église et au Congolais, Martin Fayulu l'avait déjà prédit. Romo fin église, ba dribbler Bemba la Katumbi pour ba route pour le coso na ba romo ya pouvoir. Voilà ce qu'est le Congo aujourd'hui. La tétrice, la malhonnêteté, c'est tout l'ingratitude envers cette église. Non, il n'y en a pas deux. On va construire l'histoire au Congo, le peuple congolais, à part l'église catholique. Marche des chrétiens, 12 février.
pardon, 16 février. L'exil du cardinal Maloula, la conférence nationale souveraine, la construction des hôpitaux et des écoles. Je demande, Nabasango Nabiso, Bozana Motemo, Bozara Nango, Bo continuer à bundela Congo Nabino, pour ceux qui peuvent me kimezate, même Ecclesia Nabino Bandemi Baroyate. En tout cas, Bakongomani, la saleka mweloko amukele lona tel Sabino pour voir il y a Félix Tshisekedi Tshilombo na Joseph Kabila pour batebele baroko Sabino baza ensemble 1800 soldats bomona bakeko sécuriser Kashamata parce que Kabila romo vanda kuna. Donc exil o nini baroko Sabino. Ya on appelle Sabino merci Bakongomani nyonso ngai wa bino patriote résistant. Marlez-vous toza pe to continuer kolobela mboka na biso ko bundela yango kotalisa na bakongomani oyo bana posa ko bundela Congo me bazanya information kotalisa bango réalité ndenge biso to lobaka Congo na motema le peuple vaincra na tondi bino botondi. Abonnez-vous. Congo Esengo TV.